Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Oh, mukena lingana kiseke tokokota muzindo aba produit pédiatrique oyo utukoya sika pona ba bébé. Nayebi ke ba mama ebele momona souffrir pendant un mois. Pona kokangazeli d'abord problème avant 9 mois na mwana. Après kokota mwana wana kimeza te. Ba msusu babongisaka ba bébé kaka boy dans le vide. Pona nini ayebi te ke mwana oyo abeli ndenge nini ebandi ndenge nini ezokende ndenge nini ayebi te mwana teke mwana banda kosakana kaka boye ye wana akangami ekomi makambo mosusu mais plante ya babebe ezali soki tomoni kopesaka bakiso topesaka neti bakinino topesa bana banikisi ya mike mike oyo topesaka omoni esimbi te sala recours na plante enfant bébé mwana kokola doka kotungiso te déserrage te akotambola mona kaka azala na kamufuma te kaka na eloko ngo etali pédiatrique ekoti na ergo pharma moma bana mosusu mpe bazobotama omoni mwana botami kozatiki voilà ozomona mwana mai ezobima mope pasuki bamama banyomonaka mpe na eloko odo osoki sukisana makambo bayibi ye mutu boye na boye nyonso wana mpe eza na kati ya eza wana oui omona mwana mosusu abotami bo biloko ebimi na nzoto ondireke babote na maladi moko ya mabe orke eza nango passagère toza na plante moko tokopakola ye na nzoto kaka biloko nyonso wana elongwe opakoli ye plante wana tosangisa yango na mafuta mbili opakoli ye lelo lobi biloko nyonso ebotaki na nzoto mwana esili babota mwana olala te azonyokama azolela lokola mwana moke otya bapoudre ya ndenge na ndenge esilaka te mba ezobima banini mbuma minene minene lokola banini makwanza minene minene ebimi mwana yebake eza petit problème na plante oyo toza nango tokopesa osokoli opakoli ye nzoto mobimba 2 jours 3 jours elimwe bayelanga mwana ndenge wana papa na ye asalaka mama na asalaka baza na moyen mais otala mwana okondima omema ye te mwana biloko ebimi ye na nzoto ondire microbe ya makasi or microbe te biloko moko esika bazwi eza te ayebani te mama propre mwana liboso papa propre mwana mais eloko oyo euti wapi basaleli bakisi nyonso esimbaka nango kaka te so amemi kolela awa na bino mikolo bobali kolela mais ntango ka bakomi na ye napesi ye kaka nzeli plante wana batie na mafuta mbila pakolaka mwana biloko nyonso ebimi mwana amibwaki pongi ti lelo akoli tala une très belle vie akomi na badezi poni eza plante destinée ya babebe ya infection kitane na bango ya nzoto na ya kati ata bana mosusu mona ya koti kobotama diare muke bapesa kisisimaka te o mosusu constipation moko exagéré amelaka libele kaka me akotaka toilette te libumu makasi nyonso wana petit problème mpona babebe ezaki eboti ya bana mike zéroage wana bobanga lisusu te soki mwana atoliso te ka nyonso ya mwana mosusu omona kaka yaliaka eloko nyonso asanzala eloko nyonso asanza mosusu omona awa mwana botami na rate eloko moko eza munu ekangi ye awa na libumu na ye wana ondire libanga wasansi normal eza te mwana akolaka na ye te bao botami na bango bakomi otambola bakoli ye aza kaka kozonga nsima wana petit problème toza na plante élevant contre de maladie pédiatrique ya bana moke en tout cas wana nde eloko ya sika oyo tokota yango 2018 oke babebe bazwi solution babebe oyo banyokwami na bamaladi kilikili nalobi bien à n'importe quelle maladie oliaka eloko te fois sanza à n'importe quelle maladie ya mwana boprouve nano ergo pharma totia bino en épreuve bana bakola 100%. bana bakola 100% kaka ndenge ezalaka awa biso na ergo pharma tobisaka biloko ya sika topesaka solution so tomoni bana mboka baokoma na eloko moko boye yango tobengaka mama plante éléphant toye aza nzete ya afrique talaka biloko baobimisa donc Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.